Pon ya ilo chimona yena va foire ya vankundi mukuenda kuntumba kuna kulo chimona kuna ifurukisa langa projet ya nkundi zimfuba et consort. Donc maïs mabakunini mababenisa récolter tout près après fuluki ya kilo chimona pon ki ya kilo chimona eki wabukizebi ko beno gouvernement saluki eno ngi batika kulutelanga vo pon bien mbibie na muzinzila kili luzala dedika tomeno tale ale camion ifeti kota va eva fuluki ya kilo chimona kyaki na bino batu boyoka kikongo te nazoloba boye pon oyo eza nzela oyo eza na nkundi pirma na foyer. Donc ewuti nkundi ezokende ntumba esika bozomona kuna bazosala maïs bauta ko récolter maïs siko botala na bino pon oyo mutuka ya munene ekoleka ndenge nini ekende kingoyi ekende ba mfininga ekende par-ci par-là awa na charge ekoleka ndenge nini. S'il y a un cas, par exemple, il faut évacuer na mutuka à partir ya hôpital ya Kingoyi et kende d'urgence na Luozi. Siko tala nano bo pon oyoyo. Bo moto na bino esala nano. Ndenge bino bo dirijaka pays wana na ebite soki bo moto pe ezalaka nango ndenge ngai nazoko filme oyoyo naza na kati ya bo moto soki nazalaki na place. Na ebite soki chef de secteur ya Mongolo wala apesaka pe kaka information na administrateur du territoire. Na ebiti administrateur du territoire soka zui information wana pe apesa yango pa gouverneur parce que bino bapesaka bino ka ba information rétrocession ya mbongo po secteur ye moko asala maye wana boyebite bokansake ba chef de secteur baza miyibi rétrocession pona ba administrateur du territoire ba diriger ba yebi ba place na bango ekufa bino boyebite bokansaka ka bango baza ba miyibi siko comme bino bozana niveau général bolinga nyonso bino moko bosala boya ko bongisa biso nanu kaka pon oyo ya muke tala ndenge komi botala très bien botala moko eza na pire nkundi eza na banzete ya mbila po ya nzete ya mbila wana na boyi nanga ko filmango mina laksi bino kaka oyo ya nzete ya mbila en plein nkundi s'il vous plaît. Deuxième ville ya Manyanga Luozi. C'est regrettable.